bien-aimés dans le Seigneur, Batu Bananzambe Nyonso, Bozolandangai, partout dans le monde, Bipa Nyonso, na République démocratique du Congo, ailleurs partout. C'est votre humble serviteur, évangéliste Enoch, chasseur de démons, Oyo Boyebi, Naba Obayebi Ngatemba Liboso, Nzambe Apambola Biso, toujours ça la émission moko très important et j'ai un message fort pour na Bananzambe Nyonso. Yamboto banda nakoki ko zanga te kotika momana na maboko nzambe pour que molimo mosantu ayeba ko orienter biso tozo sambela Seigneur na pesho merci na tiki ngonga ona salo boko na yo zala na biso elongo molimo mosantu zala mokambi na biso bisika nyonso bande ko shika bazwami Seigneur Jésus tu que tes Saint-Esprit ozala en œuvre tout élément suza yote moment o zala na sa présence tika o accompagner miracle et puissance na vie à moi na moko na kombo na Yesu amen. Bien-aimé dans le Seigneur nzamba pambola biso na lingina lobela biso eloko moko très important na yebi ke eloko eko édifier bato ebele c'est quelque chose oyo nzambe ayebi ko talisangai na yebi ke bato ba remarquer pourquoi na lati drapeau ya RDC c'est très prophétique parce que makambo na zoloba ezo concerné pe surtout mboka na biso tutaki na 6e montant na Gestemane na mabondeli et na kolala na butu na sima na biso ko sambela nzamba zo talisa biso mituka mais mituka ezaki mituka monsieur ezaki asika pe mituka monsieur ezaki akala mais tozomona mituka monsieur ezaki oyakala tozomona nzamba azo ko écarter yango azozwa mituka ya sika azotia yango na nzela po mituka ebana kotambola na kobondela tolito comprendre Seigneur pourquoi ozolakisa biso ba voiture nzamba azebisa biso mituka ozomona ezana ba conducteur eza entendre autre ba dirigeant non seulement ba dirigeant eza pe ba tambushi et nzamba zo parler biso sur les changements alobi ekomitan na lingina zwa o nyonso ya kala ya mabe ekota garage pour que mituka ya malamu ebana kotambola et nzamba zo socialiste bi alingi amema changement sur tous les plans. Bien-aimé dans le Seigneur yom tozo la nanga na mushika na pembeni et nzamba talisaki biso même po na mboka na biso Congo il y aura des gens et puis il y aura des têtes qui seront tombées et ça na mitwa batu misu nzambe akolinga alongola bango pour que aluka atia batu misu oya malamu mituka ekotambola malamu et le Seigneur alobaki plus loin et ça na mituka misu se kokota garage cela veut dire quoi et ana batu misu il faut nzambe akotisa bango ndako et à 3 fois à plusieurs reprises Nzambe azolobela biso toujours si à ce qui concerne les changements. Yango na yebisa bana na Nzambe nyonso pe bana Congo bato ba chambelaka surtout pour na mboka oyo Congo to lembate. Ngonga ya changement ekoki. Bien sûr tozomona makambo ezokoma makashi oyebi Israël tangu bamoni bitumba ezokoma sous de plus en plus makashi Pharaon abandi kopesa bango misala forcé babosani te oke na ngonga wana nzamba zo préparer déjà Moïse pour ya kobimisa peuple Israël na kati ya boumbu nana bisa bana Nzambe nyonso bo sambela kapona mboka Congo bo lemba o sambela te Nzamba lobi esi atelemi alingi amema changement azozwa mituka nyonso o eza malamu te fois kota garage et Nzamba zo changer azotia mituka sika bien-aimé dans les Seigneur bi ke batu misus bisika za tozolela mingi pona mboka na biso et Nzamba talisa biso bi changement il faut le cannabis pas nyonso il faut kende même na armée na biso eza na front il faut nzambe bazwa quelques têtes batia bango pene bazwa ba tête ya malamu ba pesa yango nde ekoyeba kopesa biso changement pe kopesa biso victoire et na nebisa bana nzambe nyonso bato ba chambela kapona mboka Congo to lembate nazo pesa biso verset biblique moko o le Saint-Esprit inspiré ngai na sima nango na faire comprendre biso total le lengeni nzambe alinga mema mboka au Congo parce que Dieu s'est décidé kopesa réussite kopesa victoire na kati ya mboka na biso yango bomwe na memi drapeau bien aimé notre drapeau est tellement sacré mboka oyo eza mboka o nzamba lingi yango mingi na ebisi bana nzambe et j'insiste to lembate nzamba lobi ngonga na ese beti et deuxième message to mona ki ba mwinda kopela partout na kati ya RDC et le Seigneur azotali sabiso toujours eza na changement moko zokota parce que obscurité moko ezolongwa nzamba linga mema lumière bomi tungisa te pona bato bozo mona bitumbezo salama na beni le Seigneur s'est décidé ngonga ya kimia ese koki mais na pesa biso verset biblique o ko édifier bana na nzambe simane ba ko continuer message pe exhortation na ngai dozotanga na mukanda na Josué chapitre 7
autant on a parce que les médias nécessitent qu'à temps. On peut comprendre que pourquoi il y a certaines choses où ils ont salamana katiambo cannabis au Congo et ça n'a pas bitumba msusu tozo so ba certaines défaites parce qu'il y a quelque chose où ils ont peine malamu mingité. C'est pour cela Nzambe assis à se décider. Mboka au Congo et ça mboka Nzambe. C'est un pays sacré. Et Nzambe loko a décidé à même un changement sur tous les plans. Nzambe a posé un changement ici là. Oebi mutuka o c'est sali mingi même ba kilométrage nango diminaka. Et comme na ba panne, il faut écouter garage mususu e bana kokota na nzela. C'est pour cela le Seigneur veut amener un changement sur tous les plans. Na mukanda na Josué pour na monopoliser parote, ma commune Nzambe zo sanga Josué chapitre 7 verset 3. Il revint auprès de Josué et lui dit: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Bien-aimés dans le Seigneur, au continent Nonandaku, Mokanda Nzambe zotalisa biso ezaki na mboka moko Haï. Kana eza mboka oyo elaka oyo si Nzambe apesaki yango bana Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Na marche ya Kana ya conquête pour que bana Israël bazwa mboka mobimba ezalaki na bamboko fallait ba conquérir mais eloko ezoka musanga eza nini makomi na Nzambe zolo batangu Josué balimba ke na conquête na kata Haï ba vaya héros ya Josué bazo sa Josué te botinda na bino bato ebele te abatu mukie armée mukie kaka yango esifi armée oyo mukie oyo esifi ezali armée oyo kolonga ina pete mais Bible zo bisanga soko tangi lecture na se bana Israël Joshua zui ba vanya héros akeko bundisa mboka Haï akeko bundisa ba moréen et makomi na Nzambe zo bisangai peuple wana ezalaki mukie koleka mais peuple wana epesi défaite na kata Israël Bible zo ba boma plus de 36 hommes ya Israël et kimi fuiti Bible zo ba Josué avandi abandi kotala banyo remarqué non. Ça, ce n'est pas possible. Comment mboka moko ya mukie et kokakolonga biso mboka munene boye. Or que Josué a vendu ce peuple Israël. Aluki abana ko consulter moko na moko. Josué qui ko consulter Nzambe Nzamba zo ebisa Josué abi Josué. Mboka wana ayi eza na mboka mukie. Mais kati na bino il y a des infiltrés. Kati na bino eza na ba traître oyo ba telemi yango moyebo longa mboka wana mukie ya pamba ezate. Il y a des gens qui peuvent dire que la RDC est plus grand que le quand même Rwanda. Mais ce qu'on tombe tout dans la question, pourquoi tous ceux qui ont Rwanda? C'est la même chose comme Israël. Israël c'était un pays, nous avons appelé ça qui est déjà Canada depuis Abraham. Il fallait pas soit conquête. Mais baké bundana mboka muke bakoki olongate. Mais parce que katina bango et ça là qui na tribu moko ya Jida et tant d'autres un mutumo ba bengi na kombe Akan. Akan tanga kei azwaki biloko nzamba pekisa ki bango bazwa. Akan tanga azaki déjà na kata Israël akomaki déjà traître. Il a fallu bazwa biloko ya zwaki ba benga na pe bazwa tribu Akan ba éliminer ngo pour que Israël ait la cause victoire. Aussi longtemps Israël a kanzalaki na katsaki le roi traître Israël moyen longa ezate. Bien aimé dans le Seigneur, même na mboka na biso, il y a certaines choses il faut nzamba même changement. Changement même na armée, changement dans le département nyos parce que le Rwanda c'est un petit mora mukie. Mais pourquoi mboka mukie zo causer biso ba tort? Ba mboka tuza ba Uganda c'est ça ba petit ba mboka mukie. Mais ba mboka zo causer biso ba tort poani. Il faut total la malam. Le Seigneur s'est décidé il y aura même changement na kata mboka oyo. Mboko eza mboka ya Mfumugimbangu, mboka Edina Bala, c'est un pays très béni. Dieu a s'est décidé à même un changement sur tous les plans. Et tous les traîtres, nous avons décidé ndenge à livrer qui tribu à camp pour que Israël ait sa victoire. Nous avons pas au téléma. Azako livré. Azo zomi tukanyo shwa kala ezo sala malamu te. Akoti sango garage. Pe azomi tukashika ko tiango na nzela. Et pour Israël balonga ayi malam. Il a fallu bazwa toutes les têtes attribuées à Kamba Salanine ba éliminer bango. Aussi longtemps ba traître ba kozalaka kaka. Même RDC moyen et longa ezate. Nzambe chukwa se décide azo changement. Azo longa la ba traître nyos. Azo tia bango pene pour que mboka na biso ezo victoire. Même bien aimé zola nanga partout na musika. Et le Seigneur nous a parlé changement o ezaka pona mboka te. Et ça pona batu nyos même na kati ya vie na yo. Dans chaque moment dans ta vie, il faut vivre un changement. Bible zo bisanga mon serviteur montera.
prospérera. Il sera très haut placé. Donc cela veut dire que Nzambe appelle ça qui au 200 en 2019. Il faut demander en 2020 sauf Nzambe appelle ça au 300. Nzamba Zarabongo. Et biso na mboka na biso to boy cette fois-ci. Aurait to son arashima. Toi na posa ya quoi avancer. Mais le Seigneur s'est décidé. Azo zwa mi tuka sika o eza tout neuf. Azo kota ngona nzela. Mi tuko ekotambola malam pour emema un grand changement na kati mboka na biso. Na lobi ayi oyo. Et ça, le rôle de Bamboka RDC. Le temps est arrivé. Nous avons repêché biso. Ma belé à Congo, ils ont ma belé à sacré. Moutou à Koki Kobeto, la ma belé à Congo Zate. Nous avons fortifié Bandegona biso bazana beni. To continuer toujours à prier. Biso Bandegona biso partout dans la diaspora. To souhaiter à ko chambe la pona mboka oyo. Parce que ngonga ngo se koki to kotika te to kolembate. Bible zolo ba pour l'amour de Sion. Na ovanda kimete jusqu'à ce que na komona sali eba na ko apparaître. Même pour na RDC aussi le temps mboka na biso kozanga kimia beni ekozala déranger to kovanda kimia te lokola nzamba zo ko annoncer changement ezala biso basali ya nzamba ezala biso ba peuple to somi partout par-ci par-là zwa katan bondela pona mboka oyo parce que ngonga nango se koki même yo mtozola nanga na mushika na pembeni nazo ko annoncer pe changement na kati sa vie na yo peut-être ozaka na maladie moko tungisa yo comme le maladie za coutume maladie ane comme le la yo nazo ko annoncer yo nzamba zo so pe maladie nazo longola azo so maladie ezaki na kati sa vie nazo longola pe azo ba na komemela yo guérison na lingi bisika biso sto zoami bo yamba message oyo c'est très prophétique l'heure est arrivée nzambe alobara pambate soki nzamba azoloba par plusieurs serviteurs par 1000 moyens c'est que eza le loko moko nzamba drapeau ya RDC eza moko RDC etika na kokabwana te banguna RDC ne barokoya nzambe a committant a kozwa ba akanyos a ko livrer bango pour que notre pays et vivre salut et vivre délivrance totale yo mutolandi message oyo nzamba pambola yo chambela pona mboka oyo et le chambola nga changement ezaka na mboka te même pona vie na yo des choses qui n'a jamais marché cette fois-ci na zana pocha makambo ne tambola peut-être aux ans mushika olobinga changement ko oui bien aimé même yo pe aux ans pocha changement na kata vie na yo aux ans étape ozalaki on censé nzamba longolo étape na même on étape monsieur za malam bien aimé dans les Seigneur peut-être aux oloba au mona kana nzoto na yo maladi kolanda yo yo sape na pocha changement 2020 est l'année à changement vous allez remarquer au romona na ba calendrier nyonso ya monde bisika 9 ezalaki 9 elongwe bazui batede et comme 20 allez-y comprendre qu'il y a quelque chose même vie na yo ezala modifier soko zalaki na pauvreté okoma na richesse soko zalaki na malade okoma guéri soko zalaki akokangama ofongama c'est ça le changement yango na lingi message oyo ekomela biso nyonso bisika bozami boyamba message oyo to chambela pona ngo pour que nzambe alola ayeba na kotelema c'est un peu ça na ngena memela biso bisika zwami ozo kanga na mushika na pembeni bien aimé dans le Seigneur na ebisaka biso soki osambeli pona mboka na ote muto osambela lokola yo azate le sambo na ngeza moko nzamba zo ba traître nyos azo ba kanyos a livrer bango bien aimé même na vie na yo tamso za rapena ba traître même na vie na yo na misala na yo za na ba traître il y a certains gens ba s'infiltrent na kati vie na yo ba vanda kati na OK pour ba position pour ba bundisa yo mais l'heure est arrivée nzamba zo ba tunyos azo livrer bango na lingi bisiko zo minga oyebi batumsu ba zo ba pourquoi le mosala nzamba zo ba changement pe zo ba likambu ya na simbi likambu ya quand c'est très prophétique oyebi so zo bundisa adversaire so zo na biloko adversaire te kati na yo olonga facilement mais aussi longtemps aux autres bundis adversaires sauf que ça na biloko adversaire katina olongate même dans les combats ceux qui bozo bundisa mutu osana ba biloko e batumsu baza katina yo bazo continuer le adversaire ya kati olongara jamais c'est le temps est arrivé pour que nzamba soit à livrer batunyos ay ba kopesa kimia na mboka Congo bisike zo mio nzamba pambola yo c'était votre humble serviteur évangéliste Enoch le chambo nangai que ces changements soient palpables sur tous les plans toleli mingi ngonga ngope koki nzambe ayeba na komema sali na mboka na biso Congo na lingi bomoni nga yango na drapeau oyo parce que ça drapeau moko ça tellement sacré le chambo na ngai makila oyo tangi pendant longtemps makila na fweshila ba crime ezo sala biso tellement page nzambe atelema nzambo atelema ki na temps Josué pour na kozwa ba traître nyonso a livrer bango pour que Israël ait victoire nzambe wana pa telema na mboka Congo a livré
bato nyonso baza pour guerre continuer nzamba éliminer bango nzamba zwa bato ya shika malamu po bana souci pe ya kolonga bitumbo to kenango suka pour que nzamba yebana ko se manifester. Que Dieu te bénisse là où tu es. Loba liloba moko pona mboka Congo. Je veux que tu pries pour ces pays, et ça pays sacré. Yebisa nzambe ba traître nyos bato nyos baza lokola bakan oyo ba telemi ko luka malheur à Congo. Nzamba livrer bango, nzamba longola bango, nzamba kotisa bango garage, nzambe ba komema salut éternel. Prie avec moi pour ces pays le Congo. Seigneur, je te bénis. Je laisse notre beau pays entre tes deux saintes mains. Mboka oyo ezayo. Nzamba lola, ce pays est sacré. Seigneur, pour na choix ya mboka muta senga ka choix ya mboka te. Ezalaka volonté souveraine. C'est ndengo linga to botama ba congolais parce qu'il y a quelque chose que tu as préparé. Le sambo danga nzambe. Changement oyo talisi ezala réel au nom de Jésus. Nzambe lo sambo danga. Batu nyonso bateli mpo ba trahir drapeau oyo. Po ba bima lokola ba traître lokola ba kampo na mboka Congo. Notre prière en est cessée. Nous avons fait livrer Bango. Congo, Israël. Nous voulons besoin de la liberté. Nous avons posé à délivrance. Que bande qu'on a vu aussi les liming. Balé la lissusité. Nous avons côté li Kamba Congo. Nous avons pesa kimia na mboka Congo. Nous avons assez manifesté. Seigneur, aux soit qui famille à quand au livre qui bango pour que Israël balonga. Seigneur, soit banguna nyoso Congo. Livrer Bango. Congo est longa, Congo est réussi. Tout soit liberté totale dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. C'était votre humble serviteur, évangéliste Enoch, chasseur de démons. Yo mutula ninga la mushika, ou la ninga la pembe ni nzambe aiba na kopambola openja makashi. Joie message à cœur. Partagez message oyo sambela pona yango pour que le Seigneur aiba na accomplir ba grandes choses pour notre beau pays le Congo. Aux en pour ça contact, tu as aussi besoin de prier. Bien aimé, nabi changement, et ça n'a pas couche nyos, ça n'a pas domaine nyos. Même na musala mutazo sala mutazara na pour ça changement. Soki obande ko soit salaire ya $1000, lobi kuna poko mana 2000 ko mana 3 ko mana 10000, c'est ça le changement. Luboya kana vino ozala statique, otika la rabishika moko. Et puis na chamber la mi balé pour que le Seigneur éloigne tous les traîtres qui se trouvent dans ta vie. Aussi longtemps ozo bundisa satana bilo koné olongate. Il faut obundisa satana ozala santage. Mboka na biso Congo tozana posa cette fois-ci to bunda peto kene musika peto longa. Ozana posa à prier kenzamba pambola yo, ozana posa ya lisungi ya le chambre, nous sommes là. Tout ça ba simple instrument au nzamba zo ko utiliser pour que tu ba ko même salut katina bananyo so Congo. Numéro nanga contact ça plus 243 89 50 79 749 plus 243 89 50 79 749. Bandeko oyo ba benga ki ngai l'autre fois na lekaki l'émission. En tout cas, mes excuses vraiment. Na coûté na ba problème très sérieux. Na qui agressé par ba bandi. Donc bandeko ne so ba numéro oyo, numéro na ngezong déjà opérationnel na bungisaki tout, na bungisaki même téléphone, même tout, na bungisaki ba pièce d'identité, j'avais tout perdu. Na ba mbongo marambo belé inutile d'en parler. Mais on a cinq bateaux, toujours sambela, toujours salabe micho, bo sambela rappel biso pona biso na musika. Apôtre Paul azoloba, sambela pe pona biso afin que tant toujours bimisa bonne nouvelle, tous à la peine à lipambo pour tous à la sécuriser. Na bungisa ki ba contact na ngai nyosho, pona bandeko ba benga ki je m'excuse vraiment, bo benga numéro nanga ezongi opérationnel plus 243 89 50 79 749. Benganga okozwanga imoko les chasseurs de démons. Tu as besoin des orientations, aux en sa prière, aux en sa orientation prophétique, et deuxième numéro est ça, plus 243 81 92 68 490. Aux alors même plus pour n'appel normal, mais pour na WhatsApp est activé. Benga biso bandeko ba benga ngai. Je m'excuse vraiment, bo benga lisusu na kutena ba problème très sérieux, mais Dieu est au contrôle. Le sambo nangé sara moko drapeau oyo. Nzamba pambola Congo. Changement côté sur tous les plans. Bateau ne se basa le ba traître. Nzamba s'occuper à bango. A pêche bango kimia. Bino bat boza mushika, boza pemben, priez encore pour ces pays. Botika mboka oete. Nzambe tia linga ozana makila congolais, ce n'est pas en vain. Ayeba ki pona nini. Dans le Congo oyo ezalara paradis.
sur le plan prophétique, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a déposé le richesse dans ce pays, le Congo. Et ça, très prophétique. Sambela pona Congo, kotikate, tozomona déjà, et ça ne lo komoro nzamba zolinga sala. Et le Seigneur a zolo bango à travers abasali nzambe belé. Mituka oya kala fwe kota garage. Mituka oya sali mingi zo sala malamu te fwe kota garage. Il faut nzambe atia mituka msusa marche pour que ba kamba pays malamu. Merci na batu nyos balani message oyo. Merci na bato bo kolanda message oyo. Nzambe apambola bino. Changement nzambe kota na ba vie na bino sur tous les plans, même sur le plan matériel, physique, financier, spirituel. Nzambe apé sa changement sur tous les plans. Na zangite ko pambola bato e bazo ko accompagner biso bazo sala musala makais. Le garçon sympa, Brice, grand journaliste, que Dieu vous bénisse, n'a pas mboli les grands réalisateurs, Ponce Moko, il te bat nuit et jour, ceux qui n'a bengi, à zang raté koya kozwa, bilili pour n'a coupé sa biso message, nzamba pambola yo, papa langa Ponce Moko, nzamba pambola le coordonnateur, équipe Bumba, que Dieu vous bénisse, nzamba pambola batu nyonso, équipe nyonso ya EHP Media, nous sommes de cœur avec vous, nzamba pambola bana nyonso à Nord City, nzamba pambola lisusu, mon fils spirituel Jonas, nzamba pambola maman Gracivi, nzambe aïba ko pambola maman GH, nzamba pambola yo, nazo c'est l'appel là, que Dieu vous bénisse, batu nyonso balani message oyo sambela pona yango, le Seigneur azo memaka changement pona mboka Kongote, changement même pona vie na yo faut changer, il faut lire asika, il faut makambo asika, makambo na no simba te komate et komela yo, que Dieu vous bénisse, naibi ke tokomona na prochainement, soyez bénis au nom de Jésus.